Original, original. Original. Mbote mingi na balandino surtout ya MLTV 1 et mbote na ba abonné tout. Donc na ba internaute tout ba olanda biso partout dans le monde, Asie, Europe, Amérique, Océanie, Afrique. Donc les lots tout ça on a sujet à ndeko na biso Mira. Donc sur demande na bino ndebo komela biso na page na biso ya site. Donc na luki et malgré que tano bo yambanga po stress les kaki trop mais na zuye ka na mystique a fourmi ngolu ya nzambe po ya zamu ta parler quoi. Donc yango le to kolobela po mukile lobeli trop il paraît que Mira asengi na ye nani mobali na ye pardon na makambo eleka ki wana ataki influencer ataki intoxiqué pa batu yango boyi na ya bebi sa répétition papa bana na ye yango a dévoiler ki vérité et yango na pe ba yaye oyo ba côté là na problème on attend bimaki liboso ba sepeli tabi ah mais Mira mais pourquoi au côté sur ba erreur makambo oyo ezaki nango mensonge quoi yango na kate ka ya musala yango to sala ki pe intervention ya ba fuite to luka to yeba to luka nano pe Mira ngo ye moko to yeba si réellement est-ce que makambango ezaki ya solo to makambango ezaki lukuta confession wana ezaki ka po abenda na ye mutata to ezaki ka ke bilobela ka ya ba internaute ndezalara yango na sur demande ya service na bino. Donc to luka ki pe Mirango na tongo oyo to skutani pe na ye donc aux à la grande plaisir bino moboye ba sur réellement que confession ezaki ya lukuta to ezaki ya solo. Donc yango to sana ele na plateau to luka to ye ba si réellement que ce qui confession ezaki ya lukuta to ezaki ya solo. Bonjour tante Mira. Bonjour yaya boni. Kimia. Tolinga tout na question o bandeko na biso ya internet bandeko na yo ba fan na yo ba to ba soutenir yo na kao ekoela ki ya passe vraiment babi oyo kisi bango soni pe passe pe mawapo na nini po babi ke ba vidéo circuler qui paraît que au sengi Christian Petit pardon na makambo elekaki ozaki influencer ba kosela ki makambo ezaka pour nuire image na ye tout est-ce que si réellement pour témo killer yo moza sur les plateaux est-ce que ça ya solo to za le kuta on te dingaki yo moko olimbo la bango o éclaircir bango pour na base ou attend ba comprendre pour bandeko no mususu loko la bébé c'est que de boxer maman la mata a mi tungi sa mi makasi vraiment yango na ba ke Cisco Luka ndeko na Mira o solo la nae donc panza tekende balobaka éclaircir na bandeko no surtout aux devant caméra bayoka si réellement que ça vérité ya confession to ezaka ba mensonge to ba les ont dit à internaute. Bonjour bandeko nanga nalinga bino mingi kimia nzambeza na bino nazoyoka bien te pourquoi na koka stress te moni na bunda na trop na vie nanga po nazongisa sourire nanga kala diable akoka oboto langa ngo lisusu te. C'est un défi que je lance au diable. A kokoboto langa lisusu esengo langa te. Wana ezaki audio, osiko vidéo, osiko image, o mutu azolobanga. Soki azokanisa ke nga Mira un jour na osenge pardon. To na osala vidéo moko boye, to audio moko boye ke Christian limbisanga Voilà, je peux pas le faire. Oh ya salanga. Tala. Popino mi bali bozo azemite. Popino mi bali boyebi douleur d'enfantement te. Ce boyebi yango. Boko sakana na moi cité. Et puis mi bali ya ba responsable. Basa ela ngote. Basakana na basi te po bayebi ke basi ba souffrira. Basi ba nyokoma. Cet homme m'a fait subir l'enfer sur terre. Au moni à faire, mais au moni à namoki. Je fais ça. Ceux qui ont bakaninga o na yebela ango pris les sociétés. Na yeba même pas combien basomba à mèche, paquet à mèche na wenzete. Na yebite. Na yeba même pas ndemba kota wenze ndeni ni kosomba ata sandali ya pamba na yeba ite na yeba ali prix même pas ya sandali te depuis na nazemi tu jusqu'à na komi lelo nandengeli na nzala niveau olelo na boti mwana nga bonne santé c'est par la grâce de Dieu
soki ke ezalaki nzambe te nayebi te na ningai nabota mwana na peut-être malformation peut-être médiocre mwana mo médiocre santé bien te c'est parce que Dieu est avec moi nzambe aza na nga yango moni naboti mwana nga na aza en bonne santé alors en un clin d'œil ka boye nabosana nyonso asala nga mpona nini mpona bamilliare ata bamilliare yango nakobosana te jamais nakobosana jamais wana mpe jamais nakobosana oyo asala nga soki balobi ke porte ya lola mpona kota il faut nalimbisa Christian na opréféré natikala na lifelo naolimbisa ye te acontinue kosala bamakambo na ye soki moto azalaka capable ya kofalsifie certificat de naissance ya mwana moto azalaka capable mpo alave nini réputation na ye azalaka capable ya kofalsifie certificat de naissance azalaka capable ya koutilize moto a partir ya poto mpo tokutana nga na ye anuire nga na miso ya bato aza capable ya tout nde naza boye nabangela ya même vie na nga aza capable même autilize moto atieli nga poison nakoma obangela vie na nga il est capable de tout pourquoi parce que il paraît soki aza na mwasi ne moko boye na poto aolinga bengisa ye akende poto à son âge 45 ans azocontinue korêve poto mais il est fou nga na oyebisa mwasi na ye tantine limbisa no Christian po limbisa no ye soki okobala ye omeme na poto mema yo ye na poto mais conseil mo na opesa yo soza tantine soza mama soki obengisa bandeko na yo nyonso ya Kishasa na ba o bazala na mboka na poto mbongo na yo ezosala omokusa sala orphelina na mbongo etikali ke obengisa Christian sinon akolia akobanda na yo moko a détruire ndeko na yo azwi ndeko na yo azwi ndeko wa ndeko na yo azwi mponga nde naza bona za lisusu na baninga te suite à Christian car abiba na bakamarade na nga nyonso ebongo yo alingi okapo olingi omeme na poto totika sikoyo eloko tolongai to donc pression vraiment ya eloko yango vraiment ndenge ezalaki donc o éclaircir bango po temo killer eza yoka place to tomber parce que vidéo ezo circuler sur internet wana ezaki yo moto lobaki yango to ezaki kaka bato bafondé donc eloko ma bato banga o éclaircir bango sur makambo wana eza vidéo mais ndenge na on entend yango kudu te na on entend yango te na ebite so eza il paraît nga na yokaki ke eza soki audio po bondima ke nga mira na sengi Christian pardon omoni kande na vandi boy na lobby bomoni nga munoko na nga ezoloba wana bondimela ngo o misusu wana bondima na bino te po nga na bijou toza na biso bien po kana uti obenga ye tozali na prince na bengi ye poto koma kuna ayebisi nga alingi akota na buzoba te wana eza buzoba wana bijou la reine ayebisi nga na mokolo azoba te ya buzoba Sko mais babi ke yo na epe bozali na mama mbutu mais ezaki sko problème l'éclaircir no ba ya yo nyonso ba olanda yo wana bijou na reine to wana problème te mais internet pesa na makambo babi ke yo na écoute paretiki bobundaki bosalaki boye ba menasaki yo boye pour biso réagisse vérité pour vérité mtezo location ni ba problème est-ce que ndengo mona nga boye na menasi ebite mais yo nde muto ko expliquer bango po nga yebi na ngate ngala bike to benga na ngato za radale bon po outi po nyoko na ngala téléphone bano ya mbangate yango sko yango na bite zaki suite ya problème wana to zaki ni mama cc biso bano peto vanda na ngwende na biso yo pe vanda na ngwende na yo eh toko sila na yo buzobe yongo nani ye nani ye nani toko sila na oh même na bia ba internet bana posa ba ye ba yango nani po buzobeleki natanga kombo na ye ça va bien yo Christian Petit toko sila na yo po buzobeleki pe ki responsable eleki yo yana natala l'avenir de Bruxelles là-bas il y a tout une question moko ya bon moko ya ndeko na o paye pa kutana na kawana azara na Bruxelles l'avenir de Bruxelles là-bas il y a tout na yo mutuna moko
donc changera peu papa moi na te azaka papa moi na lobby makambe ko leka est-ce que ceux qui vraiment qui sont petits à lobby que o s'excuser na makambo o no se leka wana est-ce que yoko olimbisa tant que mon Christ na otaki au salle émission mo na Jerry Kobetox na plateau au na MLTV 1 chaîne ya bébé Sikri moko balobi moi ça yebi sokola na ma ya champagne ayebi ko classé moi si taille moi si pembe o kakole ne loti dans ya nanga moko na benga ke Deborah sucré na otaki loba na lobi ngana problème nete ce que linya senga pardon asenga mwana na ye pardon ayo senga nga pardon na ndeni ayo senga nga pardon nga ndeko na ye to asenga ne mwana pardon asenga mwana pardon ce que ozo ya mwana na place aluka asala babuzo baboye po ezo nuirier ezo monis ezo lakisaki azapa ezo diminuer ye asala babilo kwa boy eza place aluka moyen nini a trouver solution abandozo charge à moi na yo akoma responsable akoma un père akoma ponenga zana ana eka irresponsable pour akoma responsable il faut zo charge à moi na yo quand o yanga te na ba o wana mususu azu charge na bango nyonso ba o atika azu charge na bango nyonso nga kutu nga na préférer nga na zana nga envie mwana nga naza na kobunda pona ye mais nga na osenga na nga peti ke luka gradi aza kuna na suka mama na ya kufa c'est un orphelin de mère aza na moto ko soutenir te aotia ye poate ake azota soin ya mwana na atangisa aza charge na ye toyebi lobi ya mwana na te peut-être un jour aromona ye aotala ye a soutenir ye ke asala babuzo ba oyo eza temps ya ozu papier na bic au commis demande d'emploi au kotisi na ba nini na ba société ozu musala oko musala pour soutenir bana yo ke o lekisa tano na ba internet ko luka moyen no sala ba audio ko luka moyen no falsifier ba certificat ko luka moyen no utiliser ba ta partir à poto ba bengaka o moni ke eza temps moko inutile azo lekisa pour na ngai je préférais nia sala bon nalobi ndeko mosusu atunenga motuna mo boye po abeke non Cisco tango kozana mira ozwa pe temps otunelanga motuna oyo mais yo pe abisenga ke yo pe emsuka zuwa na kanda mutesali bon mais oyebi ke ndenge noko a expliquer que non chérie omoni par rapport catholique to sécuriser na kotaka nord tana kota na nord na roluka na buleyo na lifanto mais ayebisaka yo ke oke ko solo na famille na ye bazo en charge makambo wana yo boya puisque ozaki intoxiqué pa ya batu ke na ko sala bon te Christian boye yo oboya ya omoni bango pe ba mema makambo na sa bakanda est-ce que c'est solo to za lokuta Naïbi Makambo Nord, Makambo Nord, je viens de découvrir ça il y a 2 jours. Qui a aussi la photo? Avant de nous confirmer, 2 jours de confirmer, herbe problème où elle est canée. Et ça, un numéro mon ko benga en France. A tout n'a pas question mon boy. Christian on a yebi sote que ça na moi si na poto. No bitin. Oh yebi sote que ça na moi si mon boy comme on est Elodie Sakou no bi. Na yebi na ngate est-ce que nga na répondra hier. Est-ce que ngande na za boy. Na kondi mo mobile aza na moi si. Na yo linga on a tse na zo 100% bolingo na ngana pesa yo. Jamais na ko salango. D'accord kasi akata. Ti le numéro ana. Et bien nga lisusu te eleka lisusu te alors talaka na monde ba tournage na monde ya théâtre na biso to za songi nde na kenda tournage quelque part ba bengisanga na tournage nde na yokaka lisolo wana ezo sani ezo beta OK moi sine moro boye kombo na Elodie Sakou aza na poto alinga bengise na nord siko era yoki ba makambo wana nde aboya kiye ba makambo kwa bongo nde siko makanisi na nga ezongi na numéro ebenga kanga enregistrer numéro oui naza na numéro ngo toko kata nazo téléphone nga na dictango soki ezala possible naza enregistrer numéro wana na enregistrer ngo ezala na téléphone ba numéro nyonso ebenga nga ba o ba soutenir nga na moralement spirituellement physiquement financièrement
n'enregistre ba numéro na bango nyonso ezala na téléphone na nde nazongisa mayele na nga nsima na seki moto na benganga ekozala fi wana asalaka bongo mpo ase renseigner si réellement tontine nayebisi yo soki olimbisi noyo mais na mokili ya lelo bakoma koluka na bango so ozobengisa mobali obengisi no mobali oyo aza na ata na ba 27 ans 30 ans 32 ans mpo so akomi kuna le temps atanga azwa mosala akomi na ba age moko boye so obengisi moto a 40 quelque papa mama ayokanga melo panzi kuna na malili ya nord bolingo est-ce que bolingo komi kokipe pe suna âge pour bolingo na frontière te na âge te oh par rapport à nini ya kuoyo kutadi na ngoto ya nini par rapport à climat ma trop au moins par rapport à climat ndeni so bengisi moto a âge bongo na ba climat na ba benga ni batani ni ba été na bango wana mira o mote ke yoso bomela ba noro belé cop ne se ba vie na ngam ebele bana ba 47 ans ba 48 ans dans ba zu ba dernier coup de sifflet na bango on parle po nani obiki émission ezolanda on parle ekolanda ma ba kotala ya mote ke tanti msoko bolema ke tobiki ndeko nanga o alumelo ma ana raison natika nanga msu na bengisa tonton parti be tonton parti tanga koma boye msa rozane fatigué soit ba lukilanga mote ko to bomela pe baninga msu cop na bomela bango cop te eza na bato mususu cop na ye ezaka ke musala ezaka avandi na yazo sela ke mwasi apoto abengisa ninga nde erreur lisusu baninga nanga basi ba osala yo oza mwasi ozo bunda pona vie na yo salisa famille na yo que o dépenser bon c'est différent na mibali o basalaka azana Congo il se débrouille azo sala comme na féliciter un grand caméraman aza caméraman munene Gelor Kimbimbi c'est un jeune courageux azo bunda na vie na ye azobunda abandi na caméra na ya abandi ko abandi na ina sima na ya caméra azobunda bunda na caméra na lelo nzamba sungi atutanise na mwasi na ya pembe mwasi ya pembe na pesio mbote madame Gelor na pesio mbote akutanise na mwasi na ya pembe bazu bakutani babalani otali pe âge otali pe mobile aza courageux mwasi aza courageux ba okesala makambo malonga na poto eza te ke mutu mo bo espérer aza irresponsable asala makambo musala na ye kaka azelaka yo otindela ke polo atindele ketch afutele ndako usata atindele mbongo ya ndako omoni bato abongo eza bato bengisa na poto te nde omona bato bayaka bakende omona bakoma kosala bamichel bayaka kobundisa bana bato na kini abengisi na poto kuna asali un mois vantard asombi baparfait ba moins cher ya ba $1 akiti nango kin aye ko troubler vie ya bana bato na Kishasa kenga na mwana poto tu vois bato bongo eza bato bengisa na nord te eza muto akotika bongo abunda amwa mobali normalement mobali nde muto apesa akabela moi c'est ça moi c'est muto akabela mobali te c'est différent so ito balani tozana ndako moko toko sungana to tiani poids ke ngana otikeli nga charge nga mwasi na sombela ko soki ko banda na likolo tina sena futelo ndako c'est pas possible mira obiki question scandale mo eza awa na ebité soki ko sala we sengo to yo salo pasi po selon justification na au début ya émission lo bagida ke yo za innocent makambo wana mais ba côté pe opposition no musupi bazo baki il faut ka kondima fondi makake yo mutu olobaki makambo wana o se justifier ke yo ndeka ka mutu lobe mambo wana yo mutu usengaki nani excuse na ebité vraiment po na rebandeli sous ko tunu sous question po na ebike yo da o justifier ki déjà na ebité vraiment lungo créer no ka besto bosana kito bande ko solonga na mutu enregistrer audio ngo akotisi ngo kuma na ebité moni makambo bepesa nga kanda na sei na nga tokata émission tokokata pe okata ndenge nini nde onanga puisque debeza da débat à faire bato babandaki yango déjà ezaka mutuna ka nde peka atantine muso asala ke intervention ba ke ono nani aza mabe Christophe mabe ndenge peka atantine muso pa asala ke intervention pe ya koloba aza pe mutu et le but est que Christ a cause à condamné à 100% à cause à peine à moins minimum il y a moins battu mon bateau côté libre pour monde ya kabongo dans majorité na opposition ti na pouvoir ti na ba famille mambutu na habité
avandela ye na otikala kosala ngo te tala oyebi makambo asalanga te oyo asalanga noyoka méchant nzambe esimba motema mpona yoka mpasi na yo mpe mawa na yo na intervention moko bebe sika sala epesanga mapo bebe sika amikomisa yo comprendre nayebi te soki oyebi mambo wana bosoni donc bebe sika mikomisa yo vraiment ekokota likambo taka yebisanga ke sisko s'il s'agit bakanga Christian abi non makambo akenda nango bongo te faut toluka to vérifier na source ya likambo donc nayebi te vraiment eza yo te donc question suka dena tunanga yango nayebi ke eza question mo stressant mais donc ndimbola biso mo ndambu to comprendre nayebi ke ya pasi mpe mawa nayebi vraiment nayebi eza simple aluka mosala ke asala buzo babu po edimino ye donc buzo bango to bakristian moto osala ngo eza nani bon ça va caméra eza liboso non s'adresser ce qu'on a christian po donc ezala mpe ya suka peti pichue nalobi boye tozala mikolo tose respecte oza mokolo ndenge ozala na age okobotanga se respecte kopuse nga te na franchir balimite moko boye nga moko nazomitiela liboso na nga oyo ozosala kopuse nga na franchir balimite omoni bavoice natindelaki yo na butu so oza na besoin naloba yango awa omoni mokolo kosala lisusu eloko ya boyi na oloba yango awa nzambe soki osali lisusu eloko ya boyi bavoice wana oyo oza nango soki opiblie yango lisusu na oloba yango awa omemanga mpe epai te oza na place omemanga te alors respecte-toi ezala mbala suka tu sais tika nga nde naza boye naza na position na nga nde naza boye naza netre tika nga tika mpe mwana nga je préféré obosana po osala makambo malonga te nga na préféré obosana no mwana bosana ye esalaka neti nga mpona nga nazomona neti nabotaki na mobali siko mobali wana akufi azala lisusu envie. C'est comme ça, moi je te prends au coup fois kala au coup fois no kala pona nga na makanisi na nga na mutema na nga. Et c'est ce que je dirais à notre fils. Na oyebi c'est que papa na yo akufa mobali akobalanga, c'est celui qui sera son père. Mobali akozo charge na nga ako supporter mwana na nga olinga ye lokwa papa oya bota ye, c'est celui qui sera son père. Pona yo bosana kotia makanisi no teke nga mira na rozo micro kande na tie boy na sengo pardon petit wano kainga na kisi pe kisi yango etika lokanga te. Merci na balandi tout ya MLTV1 c'est juste découverte ya vérité po sango ndongwani epanzani bake bazongi o mira kutu boye mira ngo ye tellement killer yemura sololi makambango ndeko nanga Christian. Donc tout ce qui est makamboana luka peut respecter pe moi si o aza loko la maman ya moi na yo talara oui c'est ça ça vraiment respecter vraiment maman ya moi na po ezo sala vraiment bien te pour moi non ala tata pampers abima moto ala ta propre en plus keba ko yiba ba photo nga na publier ya moi na te po so mukolo ko yiba lisusu o regretter moi no zo charge neto yibela ba photo na nini yango oyibela ngo ni na Facebook oyibela ngo na te photo na statut oyibi na omoni eza mbano asuka koyiba te bosa na mwana wana bosa na ye penza ye bosa na ye na makanisi no ke obota po obota ozaka charge moi ante puis na oyebi so likambo so likambo komeli mwana likambo komeli nga osot mwana petit je vais te poignarder. So ika likambo komeli mwana nga o mwana nga beli o mwana nga soki nini ngo komeli tala papa oyebi nga te pasi na lela panda soki 5 heures du temps soki 7 heures du temps pona bota oyebi yango te bosana
bosana sala vie na yo biso to sana biso vie na biso tranquille au mona to benga côté to dérange côté pe ndingo za no tikolo mona santé médiocre te azana santé ne normal pour azana maboko mama na ye bosana ye. Merci Christian Petit. Loro on a la s'adresser yo zande relation mobile. Do ande relation mobile ça vraiment pas si peu mawa ya kotala ndeko moi sinenga za ko s'adresser na yo boye za ma pas si peu mawa ya kolela. Oh maman mona na yo, maman moi no abotelo mona moi kitoko o azaka apprécier partout à Kendaka. Bat balela mona kitoko mais tant ba bata la histoire ya mona ngo ça passe mona na za tentente aza niamate aza mutu akokola. Histoire nini oyo mira ko betela e comprendre po arozape na posa e bape papa na es ko yebisanga ke yo za vivant mira aibisa mwana ke papa na ye akufa papa na ye aza irresponsable et ça va bien té ça la crash na avion et talas comme mamba boye moi suna zoloba et ça va bien té soki bon pour na moi suna msio ko boya mama ya mwana na yo donc luka vraiment o bongisa esika oyo eza mabe pe bandeko no surtout oyo botindaki message na page na biso mira yo to yambelaki bino ye donc ya kokoma bokoma koma soki pe intervention to luka to sala donc merci na bandeko no surtout balandi biso merci na internaute tout oyo bakolanda biso donc na sepeli makasi de bozolanda biso donc eza juste ka musala simple esclave na bino ya travail Cisco de mosquée Pierre de la fondation de Tolobaki biso to eka juste tout télémela sujet à vérité hein donc biloba loba bisana sala nyonso netali biso te po toyebi histoire tout ekobana na mukoko liti na kati toyebi nyonso bino boluka boya nango to biso toyebi do yango jito sala ka musala donc soki toko senga pardon soki toko pesa merci na bandeko to bolanda biso donc moi ba dédicace ndezala ka par rapport quoi Nathalie Kota Londres maman nanga malika ma aigle noir donc mère na biso mo ya palais côté ya Suisse pe na ota la master ngai Yannick Mutombo Neuchâtel quoi père à Thaïs donc naïe sous côté à Paris dans mon adéa master nangai Merlin Zouma grand noko toujours attitude et master nangai Audrey Minator le tir de Benzema fait RDC Lorette Compressor Aloubo Star quoi Trésor Yaba master nangai à Palais et côté à Bruxelles na moni bébé secret de Bruxelles quoi partenaire de tous les partenaires bébé secret de Bruxelles maman Lamata et l'avenir de Bruxelles yango na sololi quoi fin du mois déjà yango na yeba dengo rosolango et Chief Mata conseil reproche na makambo toleka appelez-moi au numéro plus 243 89 79 98 061 plus 243 89 79 98 061 et na WhatsApp Facebook Miracle Nzeba appel normal WhatsApp Bokomi Nazananga reproche conseil je suis là. Merci na balandi tout moyinda ndenge ndeko na biso mira asili ko pesa ba contact na ye ko ba contact ne ngona asili ko pesa ba ya ko finga bo finga eka wana ba ya ko pesa ba conseil bo pesa eka wana ba o bokoluka bo développer makamna bino en privé kara ya ngona kwa donc na bo sanité papa Freddy et maman Jackie quoi donc Chief Mata depuis Maroc et la carte illimitée Jean-Silé Lonazo lela propre au bino bo mona pona massa nga Jean-Silé donc boucle à suivre original